Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. C'est lui qui va faire encore ça, il sera puni. Je suis puni. Attention, tout qui va n'a crème sous. Tout ça est la crée économique et comélie. Et si la kapamba pambate et salami na banamboka na qualité pétalo ya malam. Pour vos commandes, appelez au 084 31 24 947. Livraison à vos établissements. Cré et comélie. Cré ya bana ya mboka pour l'enseignement ya mboka. L'UBC, l'Université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique, un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavogo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, Sciences et Culture 2. Monsieur Mamadou Siribé, où est-ce que c'est Nino? T'es venu d'abord récupérer mes conteneurs. Il y a une agence là, je sais pas. Agence de douane? Agence de douane. Quelle agence? Louvounou Export. Namatadi bayo kakombo Louvounou, anabalu kamoto, nabakangaye. Kokende gauche à droite, tu as grâce à ça moko. Ah ouais, Namatadi. C'est vrai. Avenue Major Bango, okay. Numéro 6. Blessing Business. Agence de douane, yesolo. Kende na adresse tout nabana Namatadi nyoso tout baye bien. Bango numéro 6. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jonker. Oiza agence en douane Blessing Business. Nous avons pour la dédouanement et import et export. Solution na yebisa qui est les alliés Blessing Business. Maintenant les solutions est venue. C'est conteneur. Ici à la Walla village. Atikala awadi bela. Ayebi se wande kunanga na Bamako. Blessing Business des solutions. Vous en à Dubaï, vous en à Canada, États-Unis, Europe et partout. Agence de dédouanement Yangoyo, Blessing Business. Vous avez pour ça que dédouaner biloko. Yaka, vous avez un point à quoi deviner. Rapidité, sincérité, ce que livraison à domicile. Partout, place aux alliés. Vous en avez matadi, une avenue,
Major Vangu, numéro 6, commune Nzadi, non loin ya Noguera. Numéro Nabiso Ezali 089 98 33 087. Blessing Business, agence ya douane ya sûr. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ufandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank. The Pack. Bandeko balande masolo ya mangala mbote bosenga ki biso to lukela bino ye pe to lukaki to zelaki lelo andimi bongo mbela na biso ezali bongo mwana mboka José Sele ya Laguli o azali bongo ministre wa tali makambo ya finance boyebi ete koloba mingi actualité ezali ebele na o etali finance na ngonga moko apesi biso to kokosola na ye tant on a le but boy ete na pembeni na ngai na za ndeko Jacques Dikou na masolo ya Canal Presse kuna na Canal Kin pe na loboko na ngai ya mobali ezali bongo ndeko Sango Mokonzi na masolo bosolo na politique biso misato na mwangunga moke tokoka kosola na mwana mboka José Sele ya Laguli ministre des finances po ayebisa biso nini abombi na mabale mae na o etali bongo masolo ya finance na mboka na biso po ekoloba mingi azali na avantage azala bongo na parcours na ye professionnel au moke obiso toyebi ancien DG à DGI ancien DIRCAB ya premier ministre puis ancien DIRCAB ya ministre des finances donc makambo o etali misolo makambo etali finance ya yebi yango malamu to ine sengo mingi ya koyamba yo mwana mboka José Sele ya Laguli to pesi mbote na pesi bino mbote puis na tondi bino pe botondi Motuna yambo sali bongo 14 mois depuis okoma na ebongo esika tozali na ministère des finances et l'Obama ebele ya solo temps tolobi oza na parcours do masolo ya finance na mboko yo yebi yango tonito yeba makambo tolobaka ya réserve d'échange mbongo wana bino bokuta combien pe lelo ezali combien po ndenge tokoyoka te mbongo ya réserve na banque centrale pour na RDC ezali susote ogoloba boni Deko Sylvie na tondi botondi pona motuna na yo nakanisi na motuna otuni réserve d'échange balobi ke si la banque centrale esilité biso tokotaki gouvernement na sanza ya septembre ya mbula o elekaki avant tokota toekokutango évidemment na niveau ya 800 millions de dollars américains 800 millions mais na sanza ya yambo ya septembre ou na sanza ya suka ya mois ya mbula ya 2018 ezalaki autour ya 1 milliard 300 millions de dollars américains donc et diminuaki d'environ un peu plus de 500 millions de dollars et diminuaki pour l'année d'abord réserve de change musala nango ezalini musala nango eza mosolo oya mindele généralement dollars américains ou bien euros eza propriété ya mboka Congo mais tout tient na banque centrale pour banque centrale de aza nete caissier ya l'état ye musala na ye kobomba mosolo ya l'état congolais alors mbongo na ya mindele banque centrale a salaka nango nini soki dollar ezo mata talo nango ezo mata et que mbongo na biso ezo kita banque centrale aza na mbela ya kobimisa ndambo ya réserve pour atiango na marché de façon que valeur ya mbongo na biso emata wana eza mosala nango ya liboso ba réserve salaka mosala nango ya mibale ndenge boyebi la plupart ya babiloko biso toliaka tozalaka nango awa tosomba yango na mboka bapaya mpona kosomba yango tokokende osomba yango na franc congolais mboko na biso te
donc mutu alinga somba importateur akosenga mbongo mindele na banque naye et banque naye ekosenga ngo na banque centrale bapesi en contrepartie ya mosolo ya mboka na biso. Donc ezo aider banque centrale pour na kosunga mbongo na biso et puis ezo aider pe ba importateur pour na kosomba libanda. Alors ekitaki mingi pour na misala ndambo lekaki ndenge boyebi il fallait ko somba babiloko na cadre ya ba quelques travaux salemaki. Mais deuxième raison pe leur budget ezali kokota mbongo mingi te entre janvier tina septembre. Banque centrale et bandagi ko utiliser mbongo wana pe. Normalement, bon, banque centrale te gouvernement parce que banque yaza kesi yaza na mitindo ya kopesa na mbongo l'État, c'est le gouvernement de mutapesa ka mitindo na mbongo wana. Et donc le gouvernement a pesa ki mitindo pour ba utiliser pendamba mosolo wana o ba bengi réserve pour na ko couvrir kozanga makoki ya ko kongola mbongo pour na ko affecter mon budget. Voilà pourquoi ekitaki. Siko ekomi na niveau nini eza presque autour ya ba 800 millions pe. Ekitaki makasi mais tozwa ki ndamba mosolo na Fonds monétaire international. Pour biso pe toza membre ya Fonds monétaire. Vous avez combien? Toza ki 363 millions de dollars américains. Mais ba dépense monsieur Zalaki, monsieur Soupé et impacta ki yango, mais au moment où tozo le ba eza na ba 300 na 800 environ 860 et quelques millions de dollars américains. Et zozonga le sous-nete que ne kokota nenge gouvernement et puis instruction. Tozo kende pour notre objectif exact koksa 1 milliard de sous. Mais pour l'instant, tous en a 887 millions de dollars. Ndeko chaque diku. Voilà, mon amboka sele au fait au sali mbula mobimba na musala oya ministre finance mais lokuta mabe na lingina yebisayo une certaine population mon parti abatuna koloba batunyo sauté bazana image malamu te pona yo sele ya la guli soko tangi kombo wana azao bakino abengaka mutazobeta match kwata na président de la République. Donc yozo bloqué nyos na musalo yoza nango ya finance sele ya la guli toyebi kosangisa na malobo bozaki na yango na Vital Kamerhe pour projet programme ya 100 jours sele ya la guli na mbula eleki ministère de la justice alelaki kozanga kolia na bakisi na prison sele ya la guli sele ya la guli basoda bazofuta mate kaka kombo na ondeza kotangama. Est-ce que réellement toko koloba pe que bateau bazoko funda sele ya la guli lokola ndeko kabuya et koko za la cause à la porte-voix nde babaka na lopoto ya bateau bazolo basese est-ce que ya solo yondo zobeta match kwata na président de la République ndeko Jacques na pesio matondi pona motuna otuni mais nako tuna pona nini ngara beta match kwata na mokonzi mboka ngana za ministre finance mais elana ibisayo musala ministre finance zanini musala ministre finance za essentiellement ko kongola mbongo na ba régime sato nazanango DGI DGRAD na DGDA et puis ko kongola pe mbongo misusu net outi na ba entreprise à l'état so que sali bénéfice na soukambula il faut ba verser mbongo na parce que eza ba société à l'état so ba sali bénéfice il faut ba verser yami balé ce qui n'a sili siko kongola mbongo il faut na dépenser mbongo wana na ndenge budget esengi parce que budget zane ni budget eza mukanda o epesaka mitindo gouvernement akene ko kongola mbongo et puis mbongo wana pe a utiliser yango pour na ba besoin ya mboka na ba secteur ya kelasi na secteur à santé banzela la secteur ya milona ainsi de suite. Alors à part ça rôle mususu pe ya ministre finance eza pour à garantir au babengi stabilité zali que totikate ba prix d'azando eningana totikate que valeur ya franc congolais équita par rapport na dollar parce que ce que kiti mutabomba ki mondambo mona na franc congolais lobby ce que kokikisu ko permettre yete asomba sac ya loso parce que valeur ya loso et mati en franc à kokate. Alors nakati wana nyoso soko kongoli mbongo ba dépense ya kosala eza ebele mais dépense ya yambo o eleki ba dépense nyoso eza ko futa bato ko futa salaire
ya ba fonctionnaire ba agent nyonso ya l'état ko bana na mokonza mboka tina huissier ba militaire ba soldat ba policier nyonso na ko ibisa onde ko Jacques beaucoup chose na mboka eza net mbula oto za nango oyebi ke eza Congo kaka te na mokili mobimba pandémie esali ke kokongola mbongo ekomi mois passé namba mbongo oyo kokota na yebisa yo que année passée mbula oyo totikeli na 2019 tozalaki par exemple na 1 300 et quelques mille fonctionnaires 1 362 fonctionnaires. Oui, c'est lui qui fout. Masse salariale est 320 milliards environ de francs congolais chaque mois. Mbula Oyo, ma nouvelle unité, Babaki Sami. 150 000 personnes. Oyo Babane Kofuta Bango Kalate, Bakoti na liste, on a pas Bango Futa Bango, Tokomina, 1 400 et quelques mille personnes, il faut que Futa chaque mois. Kokongolambongo, Naloba, Namouamoko, Bokongoli, par exemple, 420 milliards de francs congolais. Alors que enveloppe ya kofuta salaire ya batunyoso eza 410 milliards de francs congolais. Donc, botikeli kaka na 10 milliards na maboko pour na financer fonctionnement, pour na financer banzela, pour na kofuta pe banyongo parce que tozana banyongo vis-à-vis na libanda pe na ba institution on atangi mususu na ba fonds monétaire mais ezala pe bamboka mususu Chine, Belgique, France et pe sa pipe banyongo donc il faut kofuta. Alors dans ce contexte là, il faut que osala keba parce que sokozo bimisa mbongo oyo ozana ngo na poche na yote. Mabeza nini okoke na banque centrale a tourner mbongo. Yoyu ba période moko bandelo ba mama dona beja. Donc mbongo bozo bimisa mbongo bosali misala te mbongo zo bimaka ka ndengwana. Soki mbongo bimi na ndengwana conséquence nango za nini conséquence prix ekomata. Taux de change il y a dollar, taux du jour, au babenga taux du jour, et komata. Alors, Moussa la ministre des Finances, il faut que ça la keba. Toko tambongo moi ebele, mais to futa auto zanango parce que soko zanango te moi au dépenser le connaissate. Alors, on a la kotia beaucoup sur le programme Mokonzambo kapona nini. Balobi ke ngana zo futa ba sodate. Ngale na komi ministre des Finances. Organisation bana sala ke batoli boso ba futa bango nde ba milakisi ba enseignant et balakisi bazo futa bango avant ngale na komi na bino il faut ko bananu na bandeko na biso o ba pesa makila na bango pona ko défendre biso basoda ngana lobi ke ba banda na basoda so basilisi basoda bazui ba policier so bazui ba policier bazui ba enseignant bazui ba minganga ti na ba cabinet ministériel na suka. Donc depuis ngana ministre mutumoko ta kolobake sans amoko sili azui salerte. Yo lobili kambo ya banzela nenge tosola ki par le passé na mois de janvier na ndeko wazala ki mokonzi ya cabinet président. Non, lenga na komi ministre des Finances, mbongo ya l'état ba dépenser kango nengo na te. Mbongo ya l'état avant de dépenser, il faut ozo a contrat au tala. Tozala ki na yo contrat par exemple il y a $100. Na pesio déjà $80. Mais na musala ozo sala ezaka ka musala ezo la ksanet o utiliser kaka $25. Avant na pesa susu mbongo mususu il faut na tuna yo. Faut na mona clair. Et logo nini osali na ndamba mbongo wana avant na pesa. Voilà la situation. Sango. Merci Maman Sylvie. Ndeko Sele na sepeli komono boye. Kasi pona kozongela makambo mingi bandeko balobi te pamba te moi mituna ndambo ya kina kati. Olobeli biso ke na président de la République boyo kanye ezali kamba ko kale présidente. Nangaki na yeba na mutuna ndeko Jacques. Bato bele bakolobaki bino bato bouti na FCC atako boko sana kati ya gouvernement litoi na bino mingi eza koyoka malakisio ezouta na kingakati par rapport à makambo e mokonzi ya mboka aza kopesa bino. Esi ekomela yo penza ondima ke Fachi aza président de la République ekomela wana circonstance nini toti sika wapo yo zomona kake aza présidente atako aza isika wana mesengeli bozwa mitindo utande na kingakati wana mutuna ya muke ya liboso avana kota président eloko na ngina tuna yo ndeko sango mokonzi mais oko sekisenga makasi président ndeko na ngai
toza ba totangi toza ba congolais. Élection et Salemaki, peuple congolais dans son ensemble, bapesi voix na bango baponi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme mokonzi mboka na biso. Donc mutumwa ko contester ngote, ngana ko contester. Yami balé. Biso na FCC, c'est vrai, toujours qui majorité na assemblée na ba député o baza mingi pa na biso, mais mokonzi mboka azu majorité wana te. Alors to sali o ba bengi coalition. Na coalition ndambo ba ministre net ngai na outi na PPRD na outi FCC, misusu ba outi na cash, toza to sangani lokola bandeko. Ti lelo toza kaka na lisanga. To panzani te contrairement à ndenge bat bazoloba, toza kaka na lisanga. Coalition kufite. Coalition kufite, ba poko soza mais toza kaka na lisanga. Mutumoko ta lobi coalition kufi. Dans ce contexte-là, d'abord lokola congolais, président Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba président bazami balete. Mutako sabinote jamais ba benga biso na ba réunion politique na mayangani yo lobi na linga ke mission na omingo komo nango bosolo na politique. Il faut totia bosolo. Wana eza o ba bengi songi donc eza na base mon côté. Mutu mon côté atikala kopé sa instruction na kingakati kebo kende kotia match kwa tabo kende kosala bokoso. Mutu mon côté apesa. Même mukonzi mboka ya kala. Soki ngana yo solo na ye nasilisa na no sango mukonzi. Même mukonzi mboka ya kala. Soki tozo solo la ngai na ye. Jamais abengaka mukonzi mboka na kombo na ye. Alobaka toujours président de la République. Parfois, alobaka même notre président. Tout ça, la bossole na politique. Ce qui est le bien à Makayambo Etali, Kobo ya ko respecter modo da kingati comme biso na débat milai pour prestation limisa prestation à sermer uti ko sala mawa. Kasi mokonzi mboka pesa ki kasa et pas premier ministre. Pour te abongisa bato baya ne sikawana prestation à serment ya 3 juges ba uti ko sala. Kasi instruction kingakati de sali bato majorité bazwaka bino no sokaka na kati te yo za membre gouvernement. Tigala peso mituno ngala ngala ki. Wana essayer comprendre que makambo lobi anezaki na nzela te. Oh, bien sûr, mais ça est clair. Parce que au PSK, ne sika moko mais Nathalie Chio que kingakati boyi bato ba prendre part na kata appréciation c'est pas pe botosi yango. Ndeko José Sele à la Goulinga na tikali na moi posa muke na makambo zo répondre tant bandeko balobi ke yo na mokonzambo qu'on dirait ba relation za pas mal monter yo lobi té d'ailleurs chaque jour il est kakaté sans ka benga ngai pour apesa nga orientation mais tango apesa ki orientation na o etali be exonération que au kata ba exonération ana na o etali ba compensation parce que balobi biloko ana ils ont faire perdre mboka la biso yo mutonde ba chiffre nde yonde mokolo nango presque 5 milliards de dollars américains. Donc ba no futa dette intérieure au futa té. Bon sikoyo to simbani na kata makambo. Bon, otuni moi mituni belé. Liboso exonération dette intérieure tout ça na montant à 5 milliards. 5 milliards est un chiffre avancé dans ba service social l'état. Mais oyebi que avant non ngana yokana batnyoso mais na lobi ke mutu sala musala na ndenge esengelami soko zo sala musala na ndenge esengelami te na lobi ke pour na koloba mambo IGF non nga mukoloba no makaye na yambaka awa na bureau na ebisie misala ko sala les belé so na futi ba non seulement na niveau ya santé nga moko na ebisa ki na pesa ki pembongo pour na covid na ba province kende ko contrôler pe ba mongo na province mais nga eloko na lingité c'est que au moni musala ya inspection eza musala net ya police eza musala ya renseignement musala ya renseignement eza la kana ba réseaux sociaux te yo so moni aner ba rapport neza na réseaux sociaux non soko sali rapport au pesi na mutatindio discrètement et puis après ba une décision donc ba chiffre wana je crois que mutapesio il faut vérifier et puis à confirmer je ne peux pas faire des commentaires na ba chiffre na bangwana mais likambo exonération maman Sylvie naibisa que ministre la finance mutu ye asignaka exonération na suka mais et utaka pa na yete exonération et utaka na ministère ya agriculture et utaka na ministère ya défense ba ministère sectoriel donc bangonde basengaka non parce que ba exonération na mboka o eza basé na ba loi toza na 19 textes de loi où ezo sala ba exonération ngai moko na ibisa ki tata mokonzi
que est-ce que mboka na biso tozana besoin tozana tina il y a 19 lois pour na et privé biso mosolo il faut totala yango bien ba pesaki musala wana na mama mokonzi ministre ya plan pour atala et pas soumettre na gouvernement ba loi misusu tolongola. Mais maintenant ba oyo ba bengi exonération illégale oyo IGF abike a moniango la salaki mission de contrôle ngana sengi na bino beaucoup de bateka que eza illégal na éviter donc il faut que ça nga liste nango mais si au moment où ngana zolo banayo na tikala jamais qu'on soit rapport écrit pour dire voilà yango yo pesa instruction mais ndeko sele excusez na question wana on dirait problème pesali entre ministère à finance et yo na ministre à finance na IGF inspection générale ya finance problème to souci na yo za o ezonga na contrôle ya ministère à finance n'engeza na présidence. Non, dans tous les cas il faut que tika tango na tango makamunyo se kozonga na nzela. Inspection générale des finances est dépendant na ministre ya finance. Même ceux qui les lozo dépendent ngate lobby wana kuna et ozonga na ministère ya finance. Même ceux qui c'est la zate nazana tina te ke ezala awa. Mais les kamonazo lo bakaka sala musala na ndenge longo bani. Sozo sala musala ezate o sala oba bengi propagande politique. Moni inspection générale des finances c'est ça outil à propagande te. Eza outil de contrôle. Eza na tina makasi inspection. Et puis kuna pe batu batanga baza makasi kuna. Compensation et puis dette intérêt on dit monsieur non. Biloko tu balaksako non. Compensation mais quelle compensation? Bah compensation et ça les maki pour na 4 pétroliers. Au moni n'a pas sabino exemple. Prix à pétrole, prix à carburant de batika na pompe, l'état muta contrôle kango. Même ceux qui prient mati place bango basombaga, l'état lobino ko matsa prité. Et salini et sali oba benga pour na ba pétrolier manque à gagner. L'un na comme ministre manque à gagner la bango ezalaki un peu plus de 100 millions de dollars américains. Balobino, tous en a difficulté à fonctionner parce que tous en a manque à gagner l'état zo futate. Ngai mutu na boya compensation les nazaki DG na DGI. Nabino compensation d'abord premièrement et permettre à rater ba agent bazwa ba rétrocession na bango là-dessus et puis ezo permettre recette bien té. Mais na ano poko so ya ko Kongo la mbongo likolo ya Covid na tuni président de la République to soli na ye. Na tuni premier ministre nabi ba pétrolier bazo senga to ça la boni. Parce que mbongo ko futa bango zate. Abino compensation pour 4 pétroliers, 4. CEP, Engen, je crois Kobil, na un autre pétrolier là. Mais compensation, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Bokabeli Bango compensation, ça veut dire que au Lebaya Kofuta, droit, par exemple, impôt sur la rémunération, Bobino, Olina Kofuta 20, mais Yofuta 10, si Bango Pona Nyongo Ndambo. Mais voilà, et ça les insulté, c'est parce que les Alaki Montamo Mouké va autoriser Bango Sili. Depuis là, compensation Moussoussou, jamais, et ça les mati les lots. Alors, dette intérieure, c'est faux, na futaka, mais régulièrement, na utuko pe sabino, kake soko au Congoli, 420 milliards. Au fouti salaire, 410 milliards. Au tika na 10 milliards au sani. Est-ce qu'il faut au fouti ébélé? Parce que c'est au fouti, taux de change soke mati, taux d'inflation, prix à talo ya biloko soke mati, ba lobaka ka ministre sa finance. Mais moutako c'était lobby. Lobby n'a signé quelques documents pour la dette intérieure. Mais même l'air n'a signé. Bah toi là baza déjà au CP là. Oui bah mais naïbi kutu comme on a bangote na Nathalie kaka na signé et puis après qui Ndeko Sele ozalaki na palais du peuple pour la reddition de comptes mais bato bazolo ba reddition de comptes ya yoana on dirait au Kenende ko exposer mutu. Bikambo longwe batala papier nyoso yokomaki mais bato nyoso bakomota lesika dépasse mais salemaki. Et si vous avez dit mbongo belé ya mboka, est-ce que au Kenya ko présenter l'édition de compte au Kenya ko exposer institution président de la République? L'édition de compte est à obabengi loi parce que budget pèse la loi. Ceux qui va voter budget
na recette pe na dépense soki bosili si ko consommer yango soki mbule sili avant bokende kopesa budget mususu na assemblée neti sikoyo premier ministre azokende kopesa budget ya mbula oyo ezo ya 2021 il faut kokende kopesa oyo babengi réduction de compte oyo bosalaki na mosolo ya l'état na mbula oyo elekaki mbula oyo toza nango te mais oyo elekaki eza 2019 eza obligation légale. Alors réduction de compte elingi no banini elingi no ba to kongola ki boye to consomma ki boye ba o ba consomma ki belé etangemi ba o ba consomma ki pété parce que misusu pe ba consommer mukene ba ministère misusu développement rural agriculture bazui bongo te il faut ko koma yango musala na ngizate na kende ko funda présidence pona ko sala nini eza ba chiffre nanga nakuta ngo kokuta parce que il faut que le bande ko Jacques que 2019 ngana comme ministre na mois de septembre donc na sali basanza ya misato elekaki mais o elekaki avant ezangate mais ça continuité mais eza continuité à l'état eza obligation ngana kende ko pesa ko banda janvier kino septembre ko banda janvier non na sali ane mobimba mais na zolo bake ngana salaka ka 3 mois basanza misato basanza misusu na ezalaki ngate mais na obligation légale que ministre des finances il faut qu'il ne présenter na kena présenter ezate pour na kofunda mutu wana eza kozanga bosolo objectif na ezate pour na kolobake na kofunda mutu l'herbe exécuta ki budget 2019 nazala quitté en grande partie na ekozwango na suka ba chiffre na ezanga na bimisa ngote 1400% la yote ce qui est c'est 1400%. Tout ça est non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Puis presque, le gouvernement, presque l'institution, vous avez un dépassement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez une devant Michel à l'État? Non, mais, Maman Sylvie, wana motuna ozotuna ngana kopesa miyano na ndenge global. Mais tous là, il y a 2020, on est jugé parce que wana ezala kingate. Na ebisio problème ya institutions anene so osali budget généralement o ezalaka okokutana na oba bengi pokoso leur besoin exécuter budget to pesa exemple na est bande ko na biso régulièrement baza déranger na ba groupe armé okoza la bo prévoir que anoyo pona mandoki pona ba na biso bake pona kobunda ezaboye mais boyoki ke lobby babimbi lisusu babomi bandeko est-ce bokolo bake budget zate non bokolo babongo te il faut bobimisa mbongo et ko provoquer dépassement mbula ebeti banda kwekwe bakufi bokolo bake bobimisa mbongo bokunda bango te boza na obligation bobimisa mbongo bokunda bango. Donc il y a des cas comme ça qui justifient na ndenge ya bosolo de dépassement, mais il y a aussi d'autres cas lié au fait que prévision est à la qui malamouté. Voilà pourquoi exercice à réduction de compte est important. Pour un quota là, parce que que leur ministre de la Finance a payé bandimi. Parlement ils ont examiné chiffre par chiffre. Et puis ils ont invité les responsables de chiffre là. Bon mais pourquoi vous dépassez qui? Ça va justifier que non, il y avait vraiment des besoins nécessaires. OK, on dit pour le budget Zoya, il faut augmenter le crédit na bango mamouké. Mais on a raison que effort autour ça là, il faut que ça là, et ça pour nous limiter le dépassement budgétaire na ba ministère et puis na mutunyoso. Ndeko sele à la gouli, mon européen makasi, ça va place msozo wanga na makambo lobi ke yona IGF boza go beba te, kasi mois d'octobre ba agent public à l'état va dina no mbongo tête. Wana yebi yango. Sango mokonzi. Wana yebi yango. Non, sango mokonzi. O tuni mutuna zanga na yanola yo. Na kanisi avant otuna mutuna, il fallait que na banque centrale, il faut pas yo kaka IGF. Que na banque centrale otuna banque centrale nanya futami na futamite. Avant tuna mutuna. Wana ndio lobi bango batu bazolanda biso bakoyeba. Non, mais ngana lobi. Témoignage ya bato asima mbongo. Mais ngana lobi. Na banque na IGF faisait le comme ça. Ngana lobi non, yo opesi avis à IGF. Ngana moni aux apporte parole à IGF apparemment. Non, na pesa avis à IGF te. Na zu témoignage ya bato ba kolombongo sengeli ba. Mais justement, na pesa qui déjà et à Noana na mois ya janvier, tout cela qui na ndeko Christian Lusakweno. Na lobi que chaque mois mutumoko takolo bagazana arriéré la salaire. Mais qu'on fout à salaire et ça les marque de manière parfois décalée. D'abord que le ministre des Finances a signé pour le mois de novembre. Tout ça dans le mois de novembre.
na signé qui mukandanga lobby ya mois de novembre et la banque centrale mais bakobanda ko exécuter en camp vers le 20 et qu'aussi là le 20 parce que l'air ba comme le 20 ce que Missolona ne ko quitter Missus va décaler vers les 10 les 15 et puis Sili et puis après bobandi moana mais mutumoko takolobake d'abord que laisse la moi parenthèse 13e mois bossa na bango ngande pe mamba covid ye bon 13e mois eza d'abord politique globale à gouvernement mais généralement eza ce qui mo les ali il faut que gratifier bateau mais au déjà toujours discuter dans le gouvernement eza les colis de fin d'année pour tous les ministères pour l'armée on est en train de préparer les dépassements budgétaires botia 1400 maman Sylvia Lobaki curiosité kaka eza na oui ou non curiosité kaka la dépassement budgétaire est-ce que mbongo ba ko futa mokonzi mboka ya kala o bato moso ba lobaka $600,000 eza ka peu budgétisé oui mais c'est budgétisé très bien c'est budgétisé alors likambote siko motuna na ngai yango pona nini l'état na biso azali insolvable azana banyongo ebele afuta raté banyongo bato banso azofuta bamoni yango eza banyongo bino bozana ba cop o bomoni eza intérêt na bino nde bozo favoriser okende na mwa biloko ndamdam ko ba exemple mokonzi ya mboka na maetali covid-19 alobi courant na mai bapesi bato likabo sanza mibale to pe misato bafuta te pamba te bazana makoki ya kobima kofuta yango te kasi na minute SNEL na régie des eaux basalaki ba mise au point pour la kolakisa ke gouvernement azana nyongo o ya kotelaki bato basalela courant batikali kofuta bango te pour nini l'état futi yango te ya mibale onatra nakendaki na onatra na kuti nyongo moko eza ya $400 millions nyongo ngo eza ka ba 700 millions kasi tango onatra bandi kosenga mbongo ngo balobi na bango bozaka pe na nyongo mai na courant bakitisi yango mwa moke komi na 400 millions ti lelo na mbongo wana zuite et quoi ko permettre pour na survie à société makambo ebele o eza na kati na ngina yeba pona nini l'état ko za na ba nyongo ya entreprise ya l'état o esengeli apesa bango misolo po bango bakenda liboso l'état yemo kazo mo ba entreprise na ezaka likambo nini sango mokonzi otuni motuna malamu mais au salipe o babengi accusation gratuite oui mais yango na nazo yanola yo accusation na koyibisa yo oza na micro ngai sele tambola na Kinshasa luka mutu nyonso aza na dette intérieure tuna yeso asamona ngai personnellement po ayibisa nga ke futa yanga na kopesa mbongo mukolo komemelanga preuve na démission na tiki musala non, lukela ngai sengi na bato nyonso bazolanda biso balanda bato nyonso baza en tout cas basala oyo aza na preuve aluka sango mokonzi apesa ye car non ministre ya finance ayambaki ngai ayebisi nga ke soki yo ofuti na kopesa yo 10% soki eza attesté liboso ya nzambe na pesi tata mokonzi démission na longwe jamais na vie nanga na benga mutu pesa nga mo pona signer mikana yo d'ailleurs na koyebisa yo que pourquoi nga naza na problème na ba ville na ville awa eza pona ba paiement le ministre de finance soka payé mingi ako ndenge bato bazoloba akozwa mbongo mais songa na futite donc là n'est pas le problème na lobby que lobby na signaki quelques dettes intérieures soko tuninga lelo na yi bango kutute na bikaka que non bon voilà bon memelanga quelques documents ya dette intérieure na futa bango mais sango mokonzi na lobby et na répété encore yo fungola micro na yo amoni sali yo pasi kasi na fungoli na fungola micro sala enquête batbaya non sala enquête soki eza certifié que muto ayebisi que na yamaki ministre de finance yamaki nga abike akopesa nga 10% alors wana na déposé démission nanga et pas ya tata mokonzi maintenant nasi na pesa ki ya no wana so bazo futa te ezate yo kamisi ke mbongo za na caisse à l'état batunyo so bayinanga kaka ngana sepela kaka ke non c'est le bayina non na kofuta tu es comme moto moi c'est un beau tata ndako lobi c'est la mais eloko bat bazo yibate soki lelo dollar esa nete mata ba prix esa nete mata mais soki lelo etelemi ezo matate de façon que mon ndamba o yazo zwa ameka kulia nango c'est toujours grâce aussi à cela
Bon, passeport, c'est toujours grâce à cause de ces... Maman Sylvie, Bossolo la politique. Au moni passeport, ils ont géré dans 2 entités. Ministère des Affaires étrangères, Ministère des Finances. Ministère des Affaires étrangères est indi contrat. Il y a signé une entreprise oyo a kosala ba passeport. Et comme jeudi, il y a environ 1 semaine ou 2. Il y a pas sur l'équipe. Oui. Non, il y a pas sur l'équipe qu'on a. Contrat d'abord. Mais si on a un contrat dans l'administration, est-ce qu'il faut ministre signer, il faut appeler ça ma service, est-ce que va respecter le code des marchés publics? Batikango jeudi, vendredi la Komoyoka, dans les réseaux sociaux que vous avez bloqués, oh. Mais et comment il lobby ce qu'on a bloqué comment? Mais dans les réseaux sociaux, oui, mais Eza Kozanga Bosolo Nali Lobaya politique. Alors Bosolo, et comme j'ai dit, le lundi, j'ai signé. J'ai demandé que service juridique, département des juridiques, va examiner. Donc, de ça, il y a un passeport, ils ont bloqué. Non, c'est déjà signé. C'est signé, mais dans le stade Nini. Signé, au libéré en haut. Mais c'est libéré, c'est au niveau du ministère des Affaires étrangères. C'est signé. Donc, l'État est au sous-souté. Mais c'est quoi? Donc, ma passeport, le long de la charge. Bon, Mabe, oh, ils ont la politique, Lelo. Ils ont tokomi, tolongoli boanya na musala, totie motema. Ole, olamuku, osala musala. Omoni, nga lobaka, l'air tata mokonza lobaka, le peuple d'abord. Il n'y a pas de concrètement. Il n'y a pas de soko ke musala na tongo. Il faut que musala o na ko délivrer les lots pour profiter de la population et zawapi. Le peuple d'abord ne veut pas dire que si on a comme un bureau, stratégie ni na ko le pour salir muninga. Parce que monsieur ba sala kalisute. Ala muki kakabo na ko sala nini pour salir musala yango na te. José c'est le balobi de 15 minutes na ko peso ndeko maloba. Maintenant c'est la moi bon muke na o etali programme avec les fonds monétaires internationaux la Banque mondiale. Mais habité Ozalaki pendant 4 ans dire 4 il y a premier ministre à battre record dans l'histoire en Boka na biso là ni matata ponyo. Makamba Banque mondiale na FMI vous avez là on peut le lengi moko. Et puis so oyoki batuni balbaka FMI na Banque mondiale batombola ka bamboka te. Atako na majeur salut na bandimi opeso 360 et quelques millions ana facilement to éviter le koni au sali. Tonto yeba, tous en étape ni. Programme avec les fonds tous en niveau ni. Bon, maman Sylvie, d'abord eza ndingi sate pour na fonds monétaire ou Banque mondiale batombola mboka. Mutako tombola mboka eza gouvernement ya mboka yemoko. Fonds na Banque mondiale baya kande kosunga. Eza musala na bango te parce que biso tolinga ko la confusion na mingi. Fonds monétaire Banque mondiale musala na bango eza te pona batombola mboka non. Mboka na mboka batombola ngo na bana ya mboka bango moko nde bakotomba ba yimboka nde bakotombola mboka na bango ba wana bazo ya kotia maboko. Et toloba que au moment où toza nango batie effectivement maboko. Yo bandaki na question ya réserve internationale na lobaki ekitaki makasi mutaki ko sunga nani fonds monétaire ekitaki na 500 millions ekitaki ti autour à 600 millions. OK. Fonds monétaire na 800 siko. Voilà, donc au fonds monétaire tabakisaki lelo déficit à budget pourquoi tozwa sumbongo te o babengi plan s'habiller na banque centrale. C'est parce que fonds monétaire et pesaki o babengi appui budgétaire pour na kusunga. De la même pour la Banque mondiale. Banque mondiale, ils ont financé une partie à gratuité. Parce que Simbongo pour nous financer une partie à gratuité. Tokolobatek bazo sali sabisote effectivement bazo sali sabiso. Mais totika ko kanisake bangonde bakotombo la mboka. Ba imboka nde bakotombo la mboka bango. Donc ils ont kende bien. Tozo kende malam na bango. Bien sûr que le programme parce que tosi 6 mois programme muke tozaki na bango ba benga ngo na français programme de référence. Ya muke pour ba tester est-ce que le gouvernement est discipliné, bah déficit, tout cela. Tout ici, bah pési ndamba condition pour nous discuter sur le programme où ça là, mboula misatu, on va bengi programme triennal. Donc on banda discussion à partir du mois de janvier. Dekosele, tu l'ingi to sukisa au fundi Augustin Kabuya.
kombo na yo lelo na ba réseaux sociaux na ba journaux partout presse mobimba eza information suka po na yo eza likambo wana Augustin Kabuya lobi mo makambo mitingo bazalaki na yango eloko nini yo moni ya mabe oyo esali yo pasi oyo sui motema na yo bato balobi olobaka mingi te omonanaka mingi te mais soki okomi na point olâche motema elâche kino oke kofunda na justice eloko mabe eza nini alobi mabe wapi bon ndeko Jacques tosala boye d'abord que nalobi nini toza na coalition ok toza na coalition c'est que toza na pouvoir tozo gérer pouvoir ensemble pour na ko aider population mabe eza kokosa population oba bengi lokuta bosolo na politique mais wana lokuta keno ngai nazofuta ba mapingate pona soulever bango contre tata mokonza mboka. C'est grave une telle accusation parce que la réalité c'est que mapinga pour le mois d'octobre basi batouché na utu ko bisabino que la première catégorie o batusaka eza mapinga suivi na ba policier suivi na ba enseignement tous les jours même toujours ba oyo mondambo salaire oyo ya batu batire mike tous les jours bazo contenir ko futa pourquoi ngai na ko bloquer et puis eza malamu te que toza na coalition yo tanga commande ko oloba que non tokota la likambo na ye mais yo ebi état d'esprit na biso ba kota la likambo linga oloba nini kende ko buka ndako na ye kende ko sala boye kende ko inquiéter ou ko inquiéter nga na sali nini parce que dans tous les cas na utu ko loba que naza na relation normale na mokonza mboka le babenga kinga da kokuta na elelo nazo zela toba to benga peut-être Serge Augustin ebi makambo wana te. Oui, mais maman Sylvie, naute koloba que bosolo et puis le kamwa malonga o il faut ça na mboka o engelo banini. Soko yebi elo côté kende ko tuna mituna ba expliquer yo nenge e fonctionnaka. Auto boy eza populisme, démagogie au telemi liboso batu ozolo ba mambo. Menga na zana tina moko tena kende ko bebisa mboka. Nauti koloba na bande kuna yambaki bango liboso na binawa. Maman Sylvie, na kandisi yo oyebi moi libota na nga mwa muke. Na mesana kolobake nga na botama na famille pas riche. Na botami na famille modeste. Na koli na barumbwa. Maman na ngai abandaki kosala lotoko pona kene classe. OK? Na tangi na collège Elikia mboka oyo mutu ezu ba kelasi nanga en charge. Na sisi neliki na kena campus tozo oba bengi bourse mele na sisi classe nzamba pesinga ngolu grâce pona koma awa eza te pona keno konduka mbongo eza pona mituna pe banda ya ba pauvre lokola oya ngai à l'époque ba kokende classe comment musala na ngai ngona ozomona enga so na ye musala eza te pona na lekisa tan kotala ba réseaux sociaux tout ça eza pona se concentrer to lukambongo pona bana na biso kaka tende ba kene classe mais bana oya ba pauvre pe ndaka ka tende na zana ndako malamu il faut pe même so na zana ngwa munene mususu pe il faut zana ndako o courant eza maiza mboka e futelinga classe pona sa la mboka dans ce sens là mais na kolinga te que yo la muki ozo opposer na famille na ngai nazana na ba militaire belé moi na ngami balé oza na université a décidé comme soda alors pourquoi nga le nazaki na DGI na sala mission moko na Kivu avec l'actuel collègue nanga ministre ya industrie Paluku na kolia ipa na pokwa alakisanga azaki gouverneur na Nord Kivu alaksinga bana na biso baza na front baza na bababouche na lala butu wana te bana batiki famille na bango awa bazo bunda pona bino na bazamba wana en babouche. Est-ce que soldat bunda na babouche? Ça ce sont des choses pour lesquelles il faut to bunda to mobiliser mongo bien et puis to utiliser mongo bien pour na kotia bana na biso en protection. Ndeko Sele tokomi pe na suka peut-être dans ça la résumé à moi tomola maboko to koma nango
kasi mituna mibale ya liboso ezali oza na ministère oyo eza motema pamba te makambo mbongo il faut que surveiller yango mingi mbongo ebele ozo échappé bino nayebi te politique nini yo lokola momoni na kati ya ministère ozoluka o encadrer mbongo ezo échappé kanga azoloba mbongo wana ezaka na ba ministère awa te boza na ba inspecteur ya finance bozali pe na ba agent ya finance oyo bakitaka na nzela kozwaka ba mbongo wana ekomelaka bino te bato ebele bazo devoir na l'état ebele kasi l'état azokoka kozwa mbongo wana te po bato oyo esengeli bakotisa bato wana na nzela bafuta mbongo na l'état bako négocier na bato wana mbongo wana bino ozomona ngo te moyo sape musa malamu ozali te politique nini bozotia sur pied. Vous n'avez pas pensé aussi à numériser makambo yo ndenge ya kapeli bana po bwana na mwa lisu likola makambo politique ezani et puis ami bale yo kokumisa boza na coalition wana ndio zosangisa bato yo komi shole to komi ngai kasi so bwana coalition consultation keteti lelo ndenge nini po yo pozo représenter moi opinion pour na yoke consultation tengo ikasa njakei na moni leo aki baza pe moko ya bato bwana bango na katala pourquoi yo keteti lelo tout le monde a répondre à la question sur la recette. Oui, oui, non, tout le monde a ordre. Non, Mutuna les amalamu. Tout le babo yaliboso, il faut qu'on continue le contrôle. D'abord, chaque jour, l'administration, la DGI, DGRA, la DGDA, il faut ça la contrôle. Na contrôle, on a IG Fazana Moussala Mingi pour nous encadrer. Inspecteur, ba inspecteur généraux ya finance bazana ba régie wana na yambaki bango awa ngai moko na ba 3 responsables na ba 3 directeurs généraux ya ba régie na bi bo collaborer na IGF pour ba aider bino donc c'est pour na koyibisa yo que je n'ai aucun problème avec l'IGF. J'ai dit collaborer avec l'IGF pour faire le travail des recettes et l'IGF est toujours là-bas. C'est que je demande éviter le populisme, travailler mais éviter le populisme. Autour de numérisation, évidemment, la numérisation, c'est en cours parce que tout ça, on a un projet avec firme Huawei pour numériser 3 régies financières. Et ça, déjà, dans ce bazou, ça le projet. Oui, bien, on a qui directeur général, il y a un peu par le passé. Donc, souci, c'est que l'institution a mis ça tout, DGI, DGRA, DGDA, bazala bien formé de manière que batombola niveau de recette. Autour de la consultation, non, na kobo melo tendeko. Naloba kalika moko baloba en français qui trop embrasse mal les trains. Je suis ministre des Finances. J'ai déjà beaucoup de mots de tête avec les problèmes yako Congo Lambongo, yako dépenser tout ça là. Je n'ai pas encore terminé ça. Quel avis je vais donner lors de ces consultations? Je n'ai aucun avis. Je n'ai aucun avis. Donc, le rôle en caucus, il y a Sudou Bangui, qui est un bon pour Mingue FCC. Il y a un caucus. Non, mais il faut se concentrer sur les recettes, sur l'économie. Sur les recettes. Qui trop embrasse mal les trains. Sur les recettes. Non, aussi ici, finance, non, aussi ici, conseil la recette. Donc, consultation, c'est là. Non, on habite que. Congolais, Congolais. La consultation, on est. Non, non, tu peux ça, Liano, Sango Mokonzi, qui trop embrasse mal les trains. Il faut natia makanisi na recette, comment avancer l'économie en Boka. Kanisi Mokonzi en Boka, consultation, monia on est. Mais on a un ministre na finance, donc on a aidé na mamotali finance. Ndeko José Sele. Olobi makambo ya recette nazongiso na recette esika makambo lingaka misolo boela kabiso masolo na 2019 que budget kozala ya 10 milliards et quelques na ba ngana boya ki budget wana boya kango ngana boya kango comme ancien DG non na plafonné na lobaki que na lobité que mboka eza na mosolo te mboka eza na mosolo mais il faut na nous ça la réforme belé avant tout banako atteindre bandi ba réforme ah oui mais na bandi ba réforme il y a numérisation na utolo basa sango mokonzi. N'a sali déjà une équipe, il y a des experts dirigés par l'ancien DG, il y a DG Lokadi, c'est un Congolais valable, composé de beaucoup d'autres experts. D'ailleurs, sur instruction Tata Mokonzi, pour encore réfléchir à la loi, na ba réforme organisationnelle, parce qu'il faut qu'on réforme. Est-ce que tout le monde a besoin d'un régime, ça tout il faut pas s'en aller. Isis Régie. Non, Isis Régie peut la lancer. Isis Régie, on a pour tracer la recette que ce que foutu parce que les ba foutaka, ce ba foutu il faut banque nous enregistrer la banque tout ça là.
Alors que le Losso Bafouti, avec Isis Régie, et les banques commerciales, et la Banque centrale, et le ministre des Finances, et le ministre du Budget, et le Premier ministre, Bazoum on a recette le même jour. Malamoko. Ce sont des réformes que j'ai lancées. Connexion pour toi, bien Tozo Bunda et Simba. Yo boya qui dit milliard. Mbalo 2021 dengue boya. Non, n'habite que naboya qui na lobby que toko que na budget wana sima mais il faut tous ala nano na ba réforme. Ce qui réforme zate. Et donc comme la tracasserie auprès des opérateurs économiques, yo futabo et ça m'a. Te yango na loba na moment on a kuto Covid ezala quitté. Si Covid peut ko s'inviter au eningisi ba économie pratiquement ya ba mboka nyonso nya pas que la RDC. Si ko na ndengo mona budget boye la pour na 2021 pour kalaté boya nango. Et ko comme la montant boni. Autour de 6 milliards, mais maman Sylvie. Malgré non mais monde entier ils ont la bengi récession est que ba richesse ezo kita na mokili mobimba ezaka awate ko bana ba États-Unis Chine partout coûte pas la biso kitima moké mais batumsusu ba kiti vraiment de plus de 10%. Mais ngonga epesa kinga raison même chose allait quitter pour la Covid ngonga epesa nga raison yango ba kene ko tika o ba bengi collectif budgétaire pour ba corriger budget wana. Ok. Quand même bateau ba salaire na motika lika na idée wana do bazolia dendon esprit à sauce. Yango na lobaki mama Sylvie que année au toujours kende mutu moko te azana augmentation salariale mutu moko te. Voilà. Ndeko sango na peso maloba na ba biloko vrai ou faux pour ngala ko pesa mokonzi ou tellement ba finance maloba ya suka pour to kabwana. Très bien. Excellence. Oui, ça m'a causé. Tout le monde a reçu ma bonne photo si ça est loco. Tout ça la résumé ma gambo solo là. Ce que ça solo. Oui. Vrai ou faux ou tu connais ça biso que yona chef de l'état, botika la vous a un problème te. Tout ça la problème mon constaté. Vrai ou faux ou tu connais ça biso que même Joseph Kabila benga Félix Tshisekedi notre président. Alors très respectueux, c'est un républicain. À respecter que benga que monsieur le président de la République. Parfois, il dit notre président. Vrai ou faux, ou tu veux savoir ça, attends le lot plus tard, il j'ai fait aux à la finance. C'est vrai. Et puis, il y a un témoignage. Vrai ou faux, le bin abisso, ils ont la moto mogoté, ou à quoi bêta tola le baquet, ça y a 10% va au signer document mogo favorisé. Naïm ça qui est ça mon conseil, ce que mon ton a approuvé n'atiki d'émission. Ou tu veux savoir que au bout il y a des consultations posant la vie mogo au sa chef de l'État. Nalobi que narosala musala ya finance eza misala ebele na nasili tyamote. Oti ko bisa biso ya ke makambo passeport yo so signé ki ngambo eza pa na yo te ko pa ministre ya affaires étrangères. Non, waneza kozanga bosolo na politique na signé muka. Très bien. Est-ce que mon compte ko kitsa maboko? Natiki. Ah, ça sportif. Ya lobaki na biso gaza mwana mungala. Non, na moni mabe na été. To solo la bo solo. Mais si c'était à refaire, on en a quitté maboko, mutuna suka, si c'était à refaire. Tozo gangawa, bande kwa cash balobi mokonzi mboka bazo bloqué par bato FCC. Mais yo moko d'abord na kati ya ministère na yo. Si c'était à refaire, na gouvernement coalition, okondi maoza la kala ministre na ba méandre nyonso zo entouré coalition okondi makaka difficulté ni nozu ya makasi bando banditi lelo. Bon naloba ke difficulté ya makasi nazui eza dialogue na collaboration. Pourquoi? Parce que mabe ya ba gouvernement coalition na monde entier ezaka na Congo te eza suspicion. Parce que wana no azotianga pot de banane. Ndeko sango mokonzi. Oui. Omoni na mboko yo à une certaine époque, on a eu Koloba, Obe Bakal. Les deux commis, blocage. Mais wana nyoso, eza onabengi kozanga bosolo, et puis kozanga boyebi. Soko yebite tout na bako yebisa yo. Nga na zolo bake, population eza na besoin te ya babilo to na réseaux sociaux. Population na uta kopé ça exemple moko wa. Nazobi manadna kuna tongo. Naya mwambula moke bana ekobeta. Naza na mutuka, na moni mwana moko autour de 8 ans, un petit garçon, pieds nus, asimbi bassin, yaba mangue na mutu. Ce sont des images qui me choquent. Sous la pluie, mais à 8 ans, où se trouve sa maman, où se trouve son père? Est-ce que... Mais j'étais dans le véhicule, j'étais en train de courir pour les émissions. Mais c'est des choses qui choquent.
Et c'est des choses qui doivent nous mobiliser, nous l'élite intellectuelle. Tokosala nini pona bana wana. Ngana nyabaki c'est vrai ou faux? Makambo politique, makambo kuswana swana ezozwa les déçus sur la question de développement mboka. Mais totalement ezozwa déçus. Alors que il faut tous les qui s'attendent à la réflexion et à l'économie. Moi mboka José Seli à la gouli sengozaki na biso kondima eto disposer temps parce que programme nous a kamingi kaka mais toko peso maloba suka poto kabwana okende poto yebiete parlement ezozela ona ngonga. Liloba suka ndeko sivi d'abord na ko pesa bino botondi pona ngonga bozui pona to solola na bino to pobo bozaba panzi sango bo ibsa bandeko na biso ba congolais nazana likamwi balé koloba ya liboso nauti ko pesa awa esika nini nga na uti pona koma awa nga nazo sala politique te pona na philosophiquement na gagner quelque chose. Là où c'est la politique, d'abord, parce que je dis qu'il faut quand même corriger ce qu'il faut corriger. Et on a des discours il y a tout le temps. Ce qui n'a la mouki na a bio et l'or ni na sala pour aider ma population. Parce que bangonde basali kenga na tanga. Il faut na zongi sa bango ndambo ya oba pesa ngai. Et je pense que c'est ça mon engagement politique. Deuxième elo qu'on a au bas. Maman Sylvie et à la biso na coalition, et à la bandeko bazana opposition, c'est dont la population azanango a besoin, c'est pas nos guéguerres sur les réseaux sociaux. C'est comme je dis, c'est dont la population a besoin, c'est quand nous voyons des enfants comme ça, bana nengwana, mwana azana 8 ans, bassin ya manga na mutu, mwana ya muninga, azam moto lokola yo. Il faut toucher mon thème. Ce que toucher mon thème, il faut que na moto, pour la moto ezala na bonne réflexion de manière ya kosalisa mboka. Donc na kosenga na bande ko na biso ezala na politique dans la coalition ezala ailleurs totika babloko wana to sala parce que population ils ont souffrir réellement et population ils ont besoin ya bakosa ola muki na tongo oyo ne muta osala ke marchete oh non il faut sans on a ba proposition mais ma proposition c'est ça obi kende konangai na moni place au salawana soko sali boye et koleka bien mais pas que les réseaux sociaux non il y a sala non ce n'est pas ça obi na mboka soki bolingo ezate et malheureusement c'est ça le Congo toza liboso sa mokonzi les on dit mais ka sango pas si que bolingo et si na mitema ba congolais malgré bazo konde ba église ba dimanche makobima boye réseaux sociaux kofinga eza pasi c'est vrai totika news na maboko nzambe mais il faut to lingana ce ko lingana ezate to kongi ko sala tout mboko ko banozonga kasi na ko tiko kendete sana tunu na hotel bilembo mutune ce soit comme sika azotala lobite mukolo na kozala susu ne bongo te bakanisa ngata na boye yo ndongo ko kamba ministère ya finance eloko nini penza ezosala ke ezoyelo na mutuke so na sali yango au moins j'aurais accompli ma mission comme ministre des Finances. Qu'on change le système fiscal ya mboka oyo. Parce que le système fiscal na biso eza na ba loi mabe belé. Na utu koloba 19 lois pour na couper sa exonération. Pourquoi? Beaucoup qui n'attend à 19, bosu katana 3. Donc na kanisi na ndenge na ngai soki na sali réforme ya système fiscal congolais na kotika la mboka nanga eloko mo ya malamu pona ba collecter mbongo na ndenge lobani mais ba loi nyoso ya mabe o sala ke bozanga ba recette tout ça là ba loi wana il faut ko corriger matondi mingi matondi bino matondi botondi pe bandeko ya solo mituni alaki ebele kasi to meki na mwangongo pona ko benda pe mwa biano epa ya ministre ou atali bongo makambo ya misolo to makambo ya finance na yambaki to yambaki pona bino elongo na ndeko sango mokonzi bosolo na politique pe ndeko Jacques Diko kuna na makambo canal presse na canal kin to yambaki pona bino ministre des finances José Sele à la Gouli matondi une équipe de communication monene o bazingi o basali ete émission esele mapo lingala nde yango nde ebela ba congolais bazoyoka po biso nyonso to comprendre nini ya kosala na o etali finance ya mboka botika malamu na bino ba banso bolanda ki biso pe boboto ezala na bandako na bino
yei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés: sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavobo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, Sciences et Culture 2. Monsieur Mamadou Siribe, où c'est Nini? T'es venu d'abord récupérer mes contenus. Il y a une agence là, je sais pas. Agence ya douane? Agence de douane. Quelle agence? Luvunu Export. Na matadi bayo kakombo ya Luvunu wana baluka moto na bakangaye. Kokende gauche à droite, tu adresse zika moko. Awa zena matadi. C'est vrai. Avenue Major Bango, numéro 6. Blessing Business. Agence ya douane yesolo. Kende na adresse tout na bana matadi nyoso tout bayebi yango. Bango numéro 6. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jonker. Oza agence en douane Blessing Business. Nous avons pour la dédouanement et import et export. Solution na yebisa qui est ezali Blessing Business. Maintenant la solution est venue. C'est quand tenez. Ici à la wala village. Atikala awali bela. Ayebisa bande kunangana Bamako. Blessing Business des solutions. Vous en Dubaï, vous en Canada, États-Unis, Europe et partout. Agence de dédouanement yangoyo Blessing Business. Vous avez pour ça que dédouaner biloko yaka tozawana pona ko debino. Rapidité, sincérité, ce que lingi livraison à domicile. Partout place aux alliés. Vous en Matadi na avenue Major Vango numéro 6 commune Nzadi. Non loin il y a Noguera. Numéro na biso ezali 089 98 33 087. Blessing Business. Agence ya douane ya sûr. C'est lui qui va faire encore ça. Il sera puni. Je suis puni. Attention, tout qui va na bakre mususu. Bikedi. Tout ça est la cré économique et comélie. Et si la kapamba pambate, et salami na bana mboka na qualité pétalo ya malam. Pour vos commandes, appelez au 084 31 24 947. Livraison à vos établissements. Cré et comélie. Cré ya bana ya mboka. Pour l'enseignement Yamboka. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée.
les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae.